Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, bafa nyonso ya Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bolanda grâce témoin makambo za koloba sima o popula na ba commentaire to boko misa na ba commentaire grâce témoin loba na yo loba likambo ngo loba je fais ma vidéo à l'aise. OK. Je fais ma vidéo, je fais le direct. Na lobi makambo fale na loba. OK? Bino boli boko misa ngoni pour ah bon? Pourquoi vous voulez mentir? Vous êtes en train de mentir. OK. Parce que moi, normal, tant bon finger maman, ayoka passe ma comme ça, c'était pour le bac, non, jalousie, mon doigt sans domicile fixe la photo. OK. Ici, quand on vend, que les jalousies nani. Nous t'avons n'importe un nam, malorali pour te qui sont bazoba, mais nous avons un bon mot, que les jalousies. À un moment, pourquoi les gens, quand on parle, pas bien, nous voulons comme ça, le faiblesse, pour battre le bâti. Pour le bâti, son nom, le bâti, c'était pour nous bang. Non le bâti parce que nana ba raison nana am souper nana mobali na otala ki nana belle famille mobali nana pexanga makamwana na finga po bino bomona ka danger alors que na baby sa fille nana na bino na mobali nana bokasi moto sa banani parce que bino bozona ka pona ko exciter batu na kanda donc ba passe ne donc na ba passe na biso donc tous na ba problème vous êtes toujours là derrière vos claviers derrière vos laptops bozala wapi bosuka ka na Facebook solo na kufito muto bino bozo encourager bembene lali boya peta bokomaka rip bokomaka ya kia kufia kufi maman ne wana mi menef mona limundo yo kapasi emso biso batu peut-être to fana na to zata fana na to yo kapasi ko le kabino batu bolinga bosani ti boyebi ko le kabiso. OK. Bolinga ko le kabiso ba fa moi je m'en fous en fait bolinga ko le kabiso moi je rien à foutre mais je voulais vous dire quand vous bolo baké boyo ke les jalousie ya boyo ke la muntu bon on a fini pas si ma 2000 3000 dollars faut pas ça aller konze pas bato ba même visible ya yebite so ba bandoki. Muto na fina sala na mobali tako to na baki mobali obiki na mobali nanga so yindi boy ata na 4 du matin so na bengi mobali nanga asa miracle fio na fina azala na mobali ta futile billet d'avion mutaki poto abongo ani sika ovanda te au yenga lobi alali alelo alali bino bolo ki biso to te la muta bon jalousie abosa mabe bosa bopwani boko sa parce que bino boko se bolingi te poso bolinga ki bolo bane ki bo conscientiser atiko sa makambo sala parce que elle est en train de rêver na ba fan virtuel ba fan no basa ba invisible ba monate ba virtuel yo olinga aussi olinga o comprendre vite parce que tu veux obéir franchement je sais pas OK. pour moi là ça va te causer danger oh ya yo danger te yo ça le quoi danger ne wano kamu tout ce que tellement comprendre vite na makambo ba lo bana yo olinga bosa à un moment vous devez arrêter vous pensez que moi ils sont fabricants ana posa na yé moi nana fa OK ni et puis hier c'est la fabrice promotion ni yé oh yo c'est la fabrice ba mi bali ne ba makamu ne wana o azala na bango ba yembele banzemo asela bango ba promotion pa ni abetisa bango ba 1 million de vues pourquoi vous voulez distraire les gens OK? Pourquoi vous voulez distraire les gens? Quand les gens parlent pas, vous croyez qu'on a peur? Moi, je n'ai pas peur. Sauf que j'ai mes raisons. Et du coup, je peux pas, natika ma raison, natika ma kam, c'est important. Pour nous, on s'appelle ça bino. Au bino, vous connaissez mon table fingate. Au bino, vous connaissez qu'on fingate à finga bon à côté de la classe. À côté de la classe, c'est pour la université aux assos. Au que tant que fingi bien, ma pêche au brevet. Ma pêche au brevet, non, il y a eu fingi qui soit trop fort. OK.
mobala azoyela ndako mobala asombela billet d'avion aofutela maesika ok siko bino mutu na bino banda ye ana esika ovanda te azaka lelo alali alobi alali lobi asali lobi asali bino ntongo bolobaki no aza danger omuta danger bamuta danger aza bongo te bafia danger akozala ata kutu wana mokanda te na poto na so déjà na mobala danger ose décide que va na poto ata mokanda mutu ozata mokanda mutu me bazweli yo ndako mpo oza danger ti lelo ozala na ndako to wani danger te wa danger te makasi walokuta bino walokuta mono na mona te bino bafani bokosaki ye boloba ne vérité kasi elota boloba ne vérité kasili mutu asili bongo bino bokomprendre kasili ana esika te aza vagabond aza krayi na mopepe ana esika te babwakisi esika yo olingo yo oza refuge na villa nova mutuka aninga afinga bato bongo biso ya villa nova tofinga bato te na villa nova bafinga bato te afingaka bato bongo baloba nete mpo ya nani mpo bino bafani virtuel bovanda bosala bafacebook alokuta bomilengi na kwate bolia popcorn pour vos sentiments bato baloba te parce qu'on a peur de vous quoi. Si on vous respecte, cela ne veut pas dire qu'on a peur de vous. Et si on ne parle pas, cela ne veut pas dire qu'on a peur de quelqu'un. Voilà pourquoi on ne parle pas. Ok? Il y a des lombe. Pour les temps, il y a des mascaba. Comment t'as un combos? Au lieu de faire un yo, la gloire langue yo. Tant on masque ba combos parce qu'on a lâche. Tu es lâche. On se banga. Boniko. Ya. Mouta bongo. Mouta yana ok na liwa bongo bayo qui les jalousie. Bayo qui les jalousie na nini moi si mon bimana vine basa Okay. konzo. On est bête gafia vivani konzo. Mouta vivani konzo bon wana ni compte à banque. Na vine banda potema na sali sata carte ni la teke ba carte absolue de la carte de crédit. Azalata na carte de crédit te ko banda na kin. Azani na carte de crédit o so yindele abi ke na ok na solo li na mi na misi quelque chose. Il faut ka ba salele konzo. Pourquoi vous savez que la meuf elle souffre. La meuf elle souffre. Elle n'est pas heureuse. Et puis Bino Bolingi était. Bino Bolingi vous savez que c'est la fabrication promotion. Mais vous êtes malade. Hein? Ça c'est moi qui c'est la fabrication promotion parce que Fabrikas a demandé à la meuf de faire la promotion. Mais elle est congolaise. Fabrikas c'est une star de notre pays. Notre pays c'est aïe mandi ma Fabrikas azate ayo kamo azate. Ok? Parce que Aza congolaise. Mais Bino Bossa n'est pas que va benga par sa promotion. Boniko. Et qu'est-ce que nous on a foutre d'elle? Franchement, place à Zalaka. Bengane par rapport à Makambo. Bino continue à kotinda mwana na kanerea. Bo continue à kotinda kinera abenga abe banana bata finga batu mukola kozwa problème et kozala na mutu na bino. Et kozala na mutu na bino mukolo mwa masa na sa dépression pena ba meme no hôpital ba craquer. Likola ba pression ya buzoba obilo botia kaye. Boko en fait liwa na eso qui peut problème ezana mutu na bino parce que bolingi était bozo kose pour nani boye mais c'est vérité que maman aussi là j'ai poussé ni tu as 38 ans boka ngunda ki nevana na foyer be luka zemi bota osala vie na yo Facebook amo epesa ka yo eloko te parce que ni mobala malongo za na été na Kinshasa okenda poto tikala ko rouler te ovivana matolo wata mtafutela yo ndako héritier watana bafutela ko ndako po na mobali te ngani na boya na kutuleka maïs au Fabrikas mais maïs wa bandu futela ndako te aolingana za bien na biza bien maïs wa futela Okay. mais qu'on fait là on a coûté aïe on a en après ça va conséquence ça la bo pour que le beau à la bien ok moi si sur moi ça solo faut mon balade mi fait lobby bende soit moi si à solo penza oh maman bisa lobaka maman bisa lobana ngabi grâce so za moi si ki to ko fo bala na mo kili mo se ki to ko fo bala to kabona na mo bala ta au divorce mais au bali les places to comprendre que oza moi si ki to ya muno ki to ko kaya mbebo bala te pourquoi vous voulez masquer la vérité? Pourquoi vous vivre un semblant? Okay. Dans la vie, il faut se défouler. Hein. Ok, je disais par rapport il y a fais le mieux de star. Zoro Mabiala, mon papa, je te salue. Marie-Laure, moi, quand on règle du Canada, je te salue. Et puis mes très sincères condoléances d'abord à tous les comédiens, à tous les comédiens. Tu peux perdre icône. Parce que nous avons les comédiens, nous artistes. D'ailleurs, nous avons un comédien. Tantine Solange, mais non, en tout cas, Tantine Mana, n'a pas tant au bout de l'année, la vie est
joie na biso. Oui. Oloba nini ke oyokeli jalousie, boyokeli jalousie ba oyokela muta bongo jalousie te muta okina okufa bongo to oyokeli jalousie pona nini. Ah, bosama be makasi. Bino bokanisi ye ningazana so asali promotion ya cible te. Quand les cibles mo déjà ebeta bon, qu'est-ce que nous on a foutre? Bosunga ye. Bosama be moi c'est dans le Ok. problème ko zala na mi tuna bino mikolo ba mami bimba bokoma la bino kamikala. Mikala mutabongo. Bosale kiri mikala. Famille na bino mais bon, c'est mambo ça les a bien. Pour en finir bateau. On est pour l'accès au péché. On l'accès qui est salata pour biso mukolo to salate. On s'en sortir yo moko. Bino bossa la kaniti bino bossa ma be makasi je répète encore. Bossa ma mal. Donc au finir na fini na été parce que mais moi arrêtez de dire qu'on est en train. Là franchement, vous me dites on est ba fia chance ya loka ba fatumi akenda sombelenda ba masa kabena ko kepoto da wandi ba fia chance yo sabo mutabo mo fia chance mutaza mbali te bongo bino boni ngabo kumsi fimo ba bo kele jalousie ko ba yo kele mutabo jaloux to lingi azandi ko na biso to linga ta kufa ngo to so pc conseil bino bo vanda kaka kana basi na sia ba clavier na bino na sika ya ba laptop na bino ya mutu basela ke ko biso to yo kele jalousie peut-être biso to na mibali oyo zala kanan wana mobali oyo bike asombela obi mobali asombela ko bien fa pesa kwa asela ko nyoso yani na mobali bongo te sko biso bato kila e punta bongo jalousie bosa bando ki bosa mitema mabe botika mwana bato ile la su problème famille ni mutu kozanga bino bokuvanda ka wana bokole bosuka kana ba fo compte na bino bosuka ana to komona bilongi na bino te mbala suka botika oloba ki ba okele jalousie mbala suka ngakote pana ngabo ko salisa ngaba jiona te mbala suka po muta bongo ba boyokele jalousie te muta okena liwa kasi na convienne pas ne liwa boto kufa ensemble ok bongo to yokele jalousie te bino bala poto bolobani SDF sans domicile fixe vagabond mon bébé le la na nord le la na sud na est na ouest muta bongo ba okele jalousie mbala suka kwa kasi pana ngati bo komelanga ba connerie maestro ama longola como maestro na ba bêtise na bino ok so on a posto zonga Villa Nova azonga na ninga normal ba bis asenga pardon elena ni posinga pardon te ba bia senga pardon so sengi pardon ba limbisi ba yokele malo ka comme mon bébé ba vendre ces sika moko boniko et franchement vous délirez un moment vous délirez ba yokele jalousie vous êtes sérieux vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Oui, mais franchement, moi, je suis en train de rêver ou quoi? On t'a bon, on les jalousies dans mon kili. On t'a bon, dans mon kili, les jalousies. Ok. Pas du tout. Mais nous, bon, pour ça, c'est le logo. Un et l'autre, hein. Comme tu es logo, tu es bon, les jalousies de Nyon. Et on a mis Fatou Miracle et Bafia chante. Chance. Oui, il va faire chance. Bon, t'as bon pour que les jalousies nani on va passer conseil. T'as la nana pour s'en déconnecter tout ça bien. On t'en met quand comme il a un soba à mona. Si petit kaba fantir balo banete pour nani. Pour nani. So na monde qui pour na place bogenda ko pour. So za ka reine na bino na buto sika kenda ko pour. Mamindo kia butu olibo mema ngotina moi boniko so ba place kindo ki bogenda ko pumbe kuna ngam kontina bina pesa bino balona butu bosuka na ona butu bochiko ile biso kindo ki ok mama butu bolibo ya na ona moi bandoki mbala suka bofunga la ok les jalousie muto yo ke le lokwa bongo jalousie ati ok n'habitez pas tout baroyo que les jalousies pour ne tinga na mona ta le mona convier pas n'était pour que les jalousies non que les ne mao parce que ndeko na congolaise j'ai habité avec elle non linga fait pas si net et on a payé ça qui est conseil ayoka te moi je m'en fous j'ai rien à foutre mais au moins mon message est passé puis vous avez compris du coup qu'est-ce que j'allais dire vous avez compris mon message
mais ça c'est ce qui est important, ok? Boni. Boni, boni. On est ici, hein? Boniko, makamba butu botika mona butu, botika obisa biso kindoki na bino butu, bokomo lokati na moyi, lokaza reine na butu kuna bobanga kai, afuka msabino na ndinga butu bolingo na kindoki na tina moyi biso totala mo. Bomo na ndinga okete, bomo na tika. OK. On sait la mise à jour. Fabregas maestro atangi komunika tafo mona mutu na sitoki. Bomo na mutu na sitoki. Botika kosa botika masquer vérité parce que vous êtes vous mentez au fait beaucoup ça. Bon n'a pas l'accès biso ko la vérité te toyebi vérité que mon abino a souffrir. Et puis ne pas finir maman ba mon a souffrir. Mais elle est en train de faire la femme forte devant la caméra en soi en réalité nanga bino ngala yebi ka la femme forte. C'est une peureuse numéro 0. Mais quand elle est devant la caméra elle joue à la femme forte au fait. C'est une sissi. Elle est très fragile. Bino bobine bokasine ba finga maman bon bino bo mona mo so de mama bino. Bo le ka ba no finga bo kota na ba konra bo so ba finga mama bino ba tiba photo ni ba tanya na Facebook. Et na foutre. Et bo comme là bo so bati na bibo so na bino so na poso zo ngavila no asa video asinga pardon aina ninga no ana ba yenya salita so la ngotina place asa ba lo yenya no sala ya salite bo meme inde bo ke ko buaki na foyer bo kumbe inde bo ke bo buaki na fo ok foyer ndeni na ba tubakane la ke moni sko mabe mo ke foyer zate po ba tubakane la ko muto sala mabe na foyer oyebi ete mama oyebi ete et du coup tu n'es pas à l'aise tu peux plus vivre pour des conneries zoba OK. Mama bazo kosa yo mkolo ko kufa to mkolo ko za problème. Ana mama mkolo tika ngalo bana en vérité. Mama bino mama mkolo suka yo ke mba yo ko matise tension so na combien na mama bata ko yo ko ya a calvoiser et comme problème ka moi ne wana mto yo kapasi bino bando ke bo bana simana obo koti bo encourager ki na buzo ba boko maka ripi mawe mama ba makufi mawe mais yo tika na tasha li bela na vini akufela mama. OK. Tiens, bala na ofingi na Facebook. So bolingi bolukila tal boling, loka bolingi mingi. Bo salana, loka bolingi mingi. Bo tiko meme na masumu. So bolingi mingi bo sa makambo bo salati. So bolingi mingi bolingi mingi bolinga ba finga mama bonne. Bon, mais ça t'en fiantant. Achika on sait la Fabregas maman so vous êtes de malade. Et Fabregas a demandé à la meuf de faire la promo. Vous êtes sérieux? Moi je m'en délire à un moment. Mais faut arrêter. Hein? Faut arrêter. Il faut arrêter. Oh bien. Tant que cela, je te vois couper, ben t'es capable de président monde riz. Pour la tant que cela, abeli, ka crise, ka bougo que matin qui dit pas mon qui. Mais non pas quand des beaux sabons comme on a pas dans ça, dépression, ka pour et yindeli. Bah même l'hôpital pour finir, qu'à pour comprendre. Boutique en tranquille, mon ya beau, mon bakou qui les jalousités. OK. À reconnaître qu'elles épave. Moi, je n'ai plus le temps d'insulter les gens. Je plus m'occupe dans ma vie. Je focus à ma vie. Je focus à ma faire. Je focus à mon bali. Je focus à ma famille. C'est ce qui est important pour moi. Ok. Je n'ai plus le temps de faire des conneries et faire de bêtises. Je n'ai plus ce temps-là puisque ça ne me donne rien du tout. Oh ya ya. Quand tu ça là, bon, na fini pas si ma demi $3,000 bah c'est là qui compte. Kinga na ti 50, kinga na ti 100 bo 5 simbomo. Bo pesi ya zalane ya mobali dans le bana na vie moi c'est qui to kufu kubala. Kubala to divorcer mais to bi kubala pour te comprendre quoi moi c'est qui to tant que bala noté na mokilose pas pour moi no moi c'est qui to côté. Et puis il pose à moi si moi c'est nga fa mobala bimisela ko bibinde. Vani benda boy, mobala sali au plaisir cadeau boy, sala boy, vanda boy. On est là comme ça la télé tout, mais le bien bas mon avis ça, même si voyager, tout, ok place moi be ba pesi au cadeau chez les or, pouf, au vandi bo, ya moni mon kozala moi si ya moi et puis kozala sous star ni ya moi na mobala obimisa bibende. Star c'est la mobile dépense. Au bout ça pour mon poignet, mon dossier la mobile
dépense ka pour mobile lingi parmi biloko esalaka krake za mobile te kozanga mobile lobi te ke krakisaka ana manka makambo ebele ana manka affection ana manka jetem ana problème jetem ana problème jetem ebikisake kaka nde nalingana bolingo so nalali daka fièvre ate matinga so babina ka jetem maladi siko muna bino ana ok carence ya jetem yango krake bongo tika kuzoba na ebisi bino sa video asinga pardon so na posa ozonga vile anoba ayana normal na baloyenga nzala te ya solo wana te so ba stress ngune 6 ana ba stress nek ana place malma yo vanda te amu pe bazo telinga na ba stress ana ya so sa doki na poto kuna oboko akoboka tangunda bata babuma aboka tangunda lokamta mabuma conseil ka tu yaki no boka kangunda lokamta libomo zo no kamkanda noki aboka tangunda bata mabuma akraki doki kuna ya bado passe à se défouler na Facebook elle voulait dire oh fiant tonton jalousie porte quoi jalousie on ne veut pas de jalousie ba jalousie abatu loka ba sœur na Christian Turbo batu ba ki la jalousie bangona batu ba ki la jalousie na mokili loka ba nana ketchup quand il fallait à la bonne azaka ne batu ki la jalousie na mokili eza lokola ba mère na ok quand il fallait à la bien bon kitoko bon na succès sous azani ka mobala teri donc materi ndazana la soit la chaque jour na boudel la mkamu na ka mobala na pe mais mobalo basi tout na mokili ba rêver et balo batu ba riva nana ketchup bateri ali no batu ba la jalousie na mokili bang grâce temo loko azobosana Karine Mokonzi akozwa résident to Karine Mokonzi akozwa refuge mokanda ya barefugie po Karine Mokonzi asenga refuge asenga asile te elingi koloba ke ye ndenge azalaka wana pambila pai esenga soki wapi akima me soki asengaki pa mosusu ebetaki poto ndenge bolobaka me tosala exemple na France alors na mboka neti France bato ebele si bafunda Karine Mokonzi na mbila botala moto azali awa sans papier botala moto oyo afingaka bamusicien botala moto oyo akoleka na frontière sans mokanda donc balakisa ye na Facebook balakisa ye na YouTube balakisa bafoto na ye alors lokola bato ebele bafunda ye na bambila bafunda ye bise babwakaka ngunda bafunda ye partout donc elingi koloba ke Karine Mokonzi azwi bapreuve oyo tobengaka na lingala baépreuve ke aza moto moko vi na ye eza a danger yango wana Karine Mokonzi partout na Europe soki asengi lisusu ngunda deuxième fois to avandi kaka bongo réponse nde kozala ya bien donc akozwa mokanda nsima nde akoki kochange nationalité to akozwa résidence mais Karine Mokonzi mpo bazongisa ye na Congo en tout cas ekozala mpasi parce que aza menacé na bato oyo babengi peuple alors yo moto normal soki oza menacé na bato oyo babengi peuple ozanga bagarde corps ozanga appui na gouvernement na bino ozanga moto akoprotege yo partout ozali voire même na poto obombamaka mpo oza menacé sûr et certain bakopesa ye papier na pete nyonso donc kozonga déjà akotikalaka kozonga te alors grâce temo en tout cas nasepeli ndenge okomi koloba boye ndenge okoti na rando mpo nga nalingaka rando bien sûr oyo osalaki liboso Karine Mokonzi apesi yo réponse te mais oyo popoli tour oyo nakanisa ekozwa ye akopesa yo réponse soki mpe apesi yo réponse te en tout cas courage kaka grâce temo continue rando yango nde toza nango besoin baivoirien bazomene biso na rando bacamerounais bazomene biso na rando kobanga na yo te grâce temo rando ekoboma motu te rando eza eloko apete soki kati oyo bokende kotalaka ezoboma bato te même soki ebomi motu ekozala accident mais rando bozala sire eza nango kaka rando spectacle donc biso baspectateur na bafanatique tozosepela na eloko yango surtout nga nasepelaka na yango na ndenge ya kosakana te nasukisi awa botikala malamu ciao
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamu la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya nyama ya danger. Donc on va s'entendre long la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.